Matondo peuple congolais nazali kobunda na connexion comme habitude Facebook ezali kosala makambo ebele pour na blocage. Matondo na bino baye bolanda ngai, merci à trop na baye oyo bolandaka ba message na ngai. Mbote na bino na baye bolingaka ngai, mbote na bino aussi na baye boyinaka ngai. Na yeko beta grand masolo ya bakongomani, donc voilà. Masolo on a kobeta awa lelo, donc oya kozala offensé, autant que mutu ya tribu, mususu soka se sentir offensé, azala toujours calme, parce que le problème, biso toni koye baba histoire te, tant que tokoye baba histoire te, tokozala toujours un sentiment ya kozala offensé, ou bien ozali ko développer un sentiment, peut-être il y a tribalisme et tout ça. Tous allez obligés à kubetaka vérité, ya kubetaka vraie histoire, ya mboka ya Congo pour oba ebite bakoka koyeba. Yango tozali awa. Nazali awa te pour nazala pasteur ou sœur en Christ ou frère en Christ, non. Nazawa te pour nabeta masolo ya ki pacifisme, non. Nga nazali grand soldat Congo, je suis né Congo. Nazali soldat, je suis né rebelle, donc koya kolanda ngai te pona maseyo pena bonda, non. Nga naza awa po na bitumba, naza po na guerre. Déjà naza na conscience que biloko na lobaka contre mindele bakoki ko bomanga lelo au bien lobby. Bozo comprendre naza wa te pona koya ko bondela ka bato bien ko za la pacifisme, non. Soki na koki ko bimisa makambo ezali ya haute sagesse grâce ya bonzambe a Congo, grâce ya ancêtre na nga mutu ba pesaka ngai haute sagesse wana. Haute sagesse wana ezanga te eutaka côté mususu. Ngai na kozala na haute sagesse te parce que na botama déjà rebelle, nazali grand soldat. Na botama pona combattre. Soki bomona ka ba parole mususu za haute sagesse eutaka na batu oyo batindanga na sala combat oyo. Je veux dire lelo na kobeta masolo ya ba kongomani na ko développer moi masolo ya ne mwanda ntsemi amekati ko betango na mokuse. Pe batu mususu bazali contre ye, bazali koloba contre ye, na lingi batu wana nyoso ba ya bazala contre nga. Bokomona nena o combattre bino même 6 ans ya combat, donc na o combattre bino toujours. Parce que ba ni mwanda ntsemi ba komi kolemba ba komi ba père, biso toza ba soldat wana na konzo. Makambo na koloba eza ba grand vérité selon ndenge Congo ezali. Okoki ko benga ma congolais moyebi histoire ya Congo te. Ba congolais belé ba bongo. Asa congolais. Biso to congolais. Kuta koya ko beta masola. Oyo Pedro Massi à France, oza congolais te parce que otanga histoire ya Congo te. Parce que oyebi Congo te. Oza congolais moyebi rien ya Congo. C'est ça notre grand problème. Tant oyebi histoire te, oyebe pa youtite, oyeba pa okindete. Mais moi, je a développé ma solo que autant que Baswahili, autant que Bangala, autant que Bakoluba, gouverner Mboka ya Congo, et loko moko et changer les athées. Et pour ça, grande vérité. Vous savez, preuve vivant. Vous allez au monde où ils allaient le Cana RDC. Et pour ça, grande vérité. Aïko développer que Nathan Belge, ne Congo, donc, ne Congo, basimbaki administration na ba belge elongo azali ko loba race ya ba noir autant que ba ne Congo na race ya ba blanc ya ba belge parce que ba tumusu ba oluka ba compliquant eza masolo ya des races za wana na kati azali ko développer yango ndenge azali ko développer administration belge esimbamaki na ba grand ne Congo esimbamaki na ba belge. Voilà pourquoi Congo belge et bandé ko marché bien a développé qui masolo wana tant que tu soit moi faux indépendance falsifiée Congo et cela qui gouvernait na grand Congo oya bengami Kasavubu nakanisi meilleur moment ya Congo yangwana meilleur moment économie ya Congo yangwana meilleur moment ya kimia ya Congo yangwana Kasavubu azali ko diriger Congo na haute sagesse Congo. Vidi tanga so beta masolo akena Liza Beba bapesi mbongo akolia asali nyoso asala kikuna le reste mbongo azali ko zongi sango na banque ya pays. C'est normal. Parce que un Congo azali base ya haute sagesse. Azali na tradition. Azali na mibeko lokola mboka na ya Congo.
Un Congo, ça n'a rien à voir na Mungala. Akokani na Mungala te. Nga nde nazabo naza n'a rien à voir na Mungala. Na kokani na Mungala te, na kokani na Muswahili te, na kokani na Moluba te. C'est leur tradition nanga. C'est le mibeko ya Congo pe ya ancêtre nanga. Tout ça des choses très différentes. Yango biloko le monde ensemi ayaki ko développer que Congo e kozala prospère pe ko développer soki e zongi na maboko ya ba ne Congo ba gouverner ngo. Je veux dire, ne Congo moko a dicté, a forcé mentalité à ne Congo, na tous les Congolais. Et ça la dictature, ba consommer ngo pe ba tambola bongo, boko mona ke Congo makambuno se ko tambola. A chaque exemple ya Mobutu oyo alobaki na meeting na e. Ke iba moke. Ko iba belé te iba moke. Parce que ça mongala. Parce que chez biso ba ne Congo soko yibi na taya Congo ancestral bako kunda au vivant et c'est interdit. Soko kutana ne Congo aza moyibi donc veut dire à pepa à dérouter chemin ne Congo a cause moyibi te et c'est interdit. To sana ba mibeko oyo ko suki sa moyibi rapide okokufa même bakanga yo te bakoki ko betela o mibeko ba ebomiyo. Donc véritable ne Congo oyo azapena ko vivre na mibeko. Akoki kozala moyibi te. Voilà pourquoi les Congo bazali ko gouverner Congo belge na sens ya bien. Bato belé baza ba congolais mais ba yebi histoire ya Congo te. Tant bazali ko mona mu Congo azali ko joya la légère parce que yebi histoire te. Yango masolo na ko développer awa na ko joa tant ya ko développer na bino masolo pour comprendre ne Congo azanani. So botali bien na Congo leader lokola ne monde entier malgré qui tribalisme na Congo parce que Congo est un mélange salade mêlée. Congo ba sangisa ba école ezali ba nation ba luba eza nation ba luba baza nation ba ngala baza nation ba swahili baza nation ba Congo baza nation ezali ba nation ko sanganisi kamoko yango mona siko Congo ezali na trouble total. Ce qui te dit ici, histoire, n'a pas expliqué bino alors, tous les batouana, bazala qui n'a pas vampire, chaque école est qui n'a pas vampire. Ce qui n'a pas dit bino na véritable histoire, bogoya ko mona ke, Moluba na Mukongo, bazali descendance ya Nimérode. Voilà pourquoi les monde entier mi-temps, bazali ko luka chasser batutu na Congo, azali ko luba luba to chasser bangote, bazali ba neve na biso. Parce que baluba na ba Congo, bazalaka descendance ya Nimérode. Basali ba juif noir, ba hébreu, bantou congolais, juif noir, ba sa descendance ya Nimérode. Voilà pourquoi on a ba Mwanza chez Baluba. Voilà pourquoi on kuta ba Mwanza chez ba Congo. Voilà pourquoi on kuta ba Mwela Sapu chez Baluba. On kuta ba Mwela Sapu chez ba Congo. Basali ba na koko moko descendance ya Nimérode. C'est des pharaons. Sobo kei na kasai bokuta ba statia ba pharaon, sobo ina empire Congo bokuta ba statia ba pharaon parce que des tribus wana bauta na bokoko moko depuis Égypte antique. Mais le problème sikoyo ya baluba bazali ko chaper histoire na bango. Baluba bele ba histoire na bango te. Voilà pourquoi lelo ba baby bazali ko gouverner Congo ko sala ba makambo e belé o ezali ko sala ba tupasi. Mais bazali tribu moko n'importe quelle tribité. Ça c'est un tribu pharaonique. Ce qui va y être qui mibeko, ce qui va papa na bango na ba setre na bango ba continuer qui ko enseigner bango histoire. Mais nde baza wana baza ko bunga, voilà pourquoi les lo bazali ko porter honte. Voilà pourquoi le monde entier avec conscience a ébiqué bazali batu oyo bakoki ko gouverner pe Congo ba pesi yango kimia ndenge ba gouverner ki empire lunda. Mais bazaya ko beba ba koma ba chrétien ba koma ba pasteur escroc ba longwa na coutume na tradition na makambo belé donc veut dire bazaya ko beba. Voilà pourquoi bazali ko tambusa Congo na sens moko oyo esengélité. Ce qui bazala qui normal, ce qui mindele ba bebi sabangote bazali bato bako gouverner pe Congo capable ya ko gouverner Congo même na niveau intelligence na niveau ya makambo tout. Mais lelo bazaya ko beba. Voilà pourquoi bah comme un mauvais exemple. Le monde entier m'a dit si tout le monde a tiango sikamoko que bah toi tant que bah gouverner Congo ça va pas.
soki bato batongaki l'Égypte antique Israël bino bokanisa baza banani baza ba pharaon bane Congo empire Congo Congo eza centre ya spiritualité banani bazali okamba centre spiritualité eza bane Congo banani bazalaki ba gardien ya Égypte antique oya na butu oya na moi bakomona eza bane Congo mutu bazali ko préserver spiritualité ya mboka ya Afrika ba pharaon bazala na empire Congo mundele tango asokota na empire Congo veut dire azali ko fukama po abanda koloba mais ezana ba congolais belé ba ebitina ba ne Congo te na chaque nation il y a des guides o ba ko guider même na kati ya mboka Switzerland awa bango tu baza ba Suisse mais ba Suisse oyo bazali ko gouverner mboka ya helvétique bazali baza ba allemand ya Zurich banani bango basimbi économie tout ya mboka Suisse olingo lingate ba français koto bako ganga mapeka likolo mais bako mekana ba allemand Suisse te bako mekana bato ba Zurich te ba mboka isa gouverner na ba allemand Suisse mais eloko wana bino bozali ko chapango un Congo ça na haute sagesse ça n'a rien à voir mungala za akozala nango te azana ngote pa kozala kanango te ba ça très différent batwana exemple na ko pesa bino muni Angola ndengeza pour Congo et comme lokola Angola faut 200 ans ouais habiter oazo rêver oazo pour Congo na biso RDC comme lokola Angola ndevandi wana faut 200 ans bana bazali ko kamba mboka ya Angola pour faire ça gouvernement solide à marquer c'est des nécons. Est-ce que vous comprenez? Donc, Congo, jour et quand on a maboko ya ba ne Congo, Congo et qu'on a bien gouverné, économie qu'on a rétabli, pe et kokota na mboka ya Congo. Parce que ba tribu musu baza wana ba comprendre kate. De toute façon, tant que vous allez critiquer ba ne Congo, hein, ba Congo, hein, mboka yo vandi eza mboka nao, eza mboka ya ba setre nao. Na Kinshasa na yo vandi eza pena mboka ba setre nao yo Moswahili yo Mongala yo Moluba est-ce que na Kinshasa wana yo vandi eza mboka ancestral ya bakoko nao ah non mais au moni ba ne Congo mitema bazana ngo batika bo vanda tranquillement mais tant que Congo ezali ko marcher te yango ba comme un esprit ba bima siko na RDC pour ba tonga na Congo central et pharaonique. Est-ce que vous évitez que le Congo est balkanisé en 1885? Banne Congo na Gabon, banne Congo na Congo Brazzaville, banne Congo na Angola, et ça là qui ça la pays à Congo diantotila. Et ça là qui vivre na Mibeko, et ça là qui empire très fort. Ce qui vous avez na doute parce que vous tanga kate, vous na mindele, pouvoir ya Congo bakutango na banani. Na tribu na obozali na la 5 pavita la force d'Afrique boyi makamba sala na tribu na yo bozali na ba la reine Zingambandi boyi makamba sala contre Mindele na tribu na obozali na batu lokola Mfuluzi Kimbango boyi makamba sala tozali peuple o tozana alliance tozali peuple o poto ya kotala te bazali ko gouverner mboka na biso na façon mususu na batu mususu tozali peuple o photo doit pouvoir ya gouverner mboka ya Afrika mboka ya Congo ba ne Congo batinda mapona yango ba ko gouverner on a haute sagesse pe na Kenya ce qui pouvoir de na ba ne Congo mundele veut dire asuki voilà pourquoi lingate mundele l'air ya kina Congo akuta pouvoir ya Congo na deux tribus Lunda n'empire obino bolinga koyekola histoire ya Congo te lelo ndenga zawana akoki ko jongisa pouvoir na batu wana te marge baluba se ba baby makasi ba comportement lokola bato ba chala mwana ndena zongo ba kasayo bazali ko manifester na ba gouvernement dictatorial et sanguinaire na mboka na bango bazali massacrer bazali ko kufa bazali toujours ko tourner na façon ba traître wana baluba te baluba empire Égypte te wana baza baluba ya descendance à numéro te non nandimite baza baluba oya ba nègre aliéné o bazo ki lavage cérébral colonial veut dire basala bango lavage cérébral colonial misusu me bazo ba chef ma ya gorille ba baby
bakoki ko se comporter bongo te moluba ko sala bongo te. Soki lelo histoire ya Congo beta makabota la souvent et beta makana biso ba ne Congo parce que tout ça ba guide tout ça ba kolo pouvoir ya mboka wana mundela yebi yango. Même na matière ya bitumba ya agressivité quelle que soit brutalité ya bangala ne Congo soka tomboki mungala opakata. Pour se comprendre soki bwana tembe botuna ba portugais tango ba tomboki basilisa ba ne Congo ya Angola makambu nini ba monaki parce que bolinga ko consulter ba histoire ya Afrika te botuna ba portugais oya ba soda luka portugais à 70 ans 80 ans tout na makambu monaki tango zaki soda na Angola ba ko pesa bino sango un grand ne Congo kombo na Nakunzi alakela ki mindele tout mabe que mundele akoki ko beta munduki ko boma lisusu noirté ba mona ba mystère ba mona ba mbula misike beta ba bombe bongala na mai ko sakana na ne Congo te ti bozo mona ni mwanda nsema zo beta bandike zo dika keba esa ba force ba ne Congo ba bundaka fait nzambe akongo atomboka kana likolo lelo ba manifestation zo sala mate parce que peuple belé baza ko beba ne Congo ko la chrétien ta ko la musulman te et ça impossible. Mobutu tango du pouvoir belge ba rappela Mobutu ke ozana pays ya batu pays yango kombo nango Congo ezana nzambe a Congo ezana makambo voilà Mobutu azali ki déranger ameka ki ko changer Congo na Zaïre. Zaïre ezali rivière eza mai nzadi antisi nzadi et ça n'a rien à voir na Congo. Congo ça au-delà. Ameka qui avec des espoirs ko changer yango. Donc pouvoir ya Congo ce que l'ingénieur a la rétabli et que Tsonga na ba ne Congo bokomona to ko gouverner Congo tranquillement na kimia nyoso pe e ko ya Congo développement ko ya. Ba ne Congo basa ba pharaon basa ba guide de l'humanité ndenge ba salaki Égypte antique ndenge ba forma ba Pythagore ndenge ba créer ba mathématiques les écritures basa ba guide ya l'humanité un grand ne Congo cause la tribalisme à cause de l'esprit qui tribalisme à sa guide à ko guider ba Swahili à ko guider ba Luba à ko guider ba Congo à ko pesa bango kimia yango ba tika bino bovanda na bamboka na bango basa ba tribalisme mutu nyonso aza ne Congo te o aza na kati ya Angola ayebaka aza cheye te aza na kati ya RDC ayebaka aza cheye te aza na kati ya Congo Brazzaville ayebaka aza cheye te aza na kati ya Gabon ayebaka aza cheye te le ne Congo va permettra biloko wana parce que baza ba guide de l'humanité soki bopesi bango pouvoir bako gouverner ndenge bozali ko sala te bino ba Swahili ba Congo bazali ko souffrir lelo na mboka Angola na mboka ya Congo soko lobi ki Swahili te moite mais pas aux alliés qu'on y a collé aux achats. Pour réduire bango, na neya na zéro. Alors bison de toza bo toi ba grand soldat, to ko yo cité guerre, to bunda pena sko guerre face à face, to jom ki saba mboka wana ndenge zalaki. O aza ne Congo te roi. Et ko ki ko salama. Mais autant que toza ba responsable ya mokili, ba guide ya mokili to ko ki ko sala ngote. To so luka toujours paix. Peut manifester pour Africa et Tongama. Tout ça va guider l'humanité. Même les photos que la bango paye. Balia quand il y a sous-sol l'Afrique, n'a n'engue bien pour survivre. Bakou faté. Voilà pourquoi tant que baye na Africa, tout peut ça bango, ba privilège à vivre. Mais l'intelligence démoniaque na bango, va trahir combat la biso, va trahir Africa, va trahir biso. Ba pointer biso ba minduki technologie ba yibaki en Égypte parce que baza batute confiance au sali na ba Luba na ba Ngala na ba Swahili ezali piétiné bazali komona biso batupamba parce que ba beba déjà na molimo depuis aussi longtemps bomoni Mobutu pendant 32 ans nga bebisi Congo wana bomoni ba Swahili panda bazali ko gouvernement ninde bazali ko massacrer bazali ko oser même quoi ko boma ba ne Congo soki to luto tomboka
tolanda village na yo kabila epa osa toko vide bino soki ba nekongo bale ba tomboka bo bunda te kolo mo eko bunda na zati toko vide ba Swahili tout au vide bino. Quand je parle de Nekongo, c'est Congo Angola. Tous les forces armées à Congo Angola, c'est des Nekongo. Bako tomboka ba Swahili bo kita na samabele. Vous comprenez? Ba Gabonais bako tomboka bo kita na samabele. Ba Congolais président bako dasuka bo kita na samabele. Et ne Congo de Congo RDC ba kita na samabele. Mo bunda zate. Même si tu bunda ba guerre mystique. Boko kati. Boma ba kake komi ko beta ba ndikalo boyoka na sangwana. Boyoka ngo ya mystique. Parce que nous sommes des pharaons, nous sommes des Nekongo. Pouvoir Yamboka Congo faut ça la guider na ba Nekongo point barre pour rétablir paix na mutu nyonso. Et colonio sauté et salama pour et gouverner. Non. Ba lead on nzamba quitter ça pour ba gouverner ba ça toujours. Yango ba grand prophète ba ça toujours chez ba Nekongo. Ba Nekongo ba gouverner qui et chute. Et spirituellement, tout va ça qui tout. Mais trahison et ça qui est toujours dans un mélange à bateau. Aïe Sakibino, qui a amené, qui a coup, qui a gagné. Et l'oko yanga. Oh ya biso et ça yangate. Bato bele ba finga le monde dans ce mais est-ce que vous avez niveau na. Un physicien, c'est un intellectuel. Na village na nous bozana mutu lokola yi. Botala na ba site biloko komaka. C'est un historien. Ceux qui le loko même ne moi n'était comme président du Congo, l'intelligence n'a pas rétabli le Congo. Azali ko expliquer bino que Congo ko ki kozala na président mon côté. Mais c'est la vérité. Congo faisait la confédération. Il faut ça dans la président. Bino Bangala, Bozaba Tubo gouverner Afrique à Teni Congo. Bino ba Swahili aussi. Non, bon a droit à te. Et prévela. Par l'ignorance, vous allez ignorer. Biloko même on nzambe atike la bato. Vous allez toujours ignorer. Mais ce qui ne Congo à gouverner mboka, au gouvernango avec relation nzambe, à respecter mibeko, à respecter mon imamoto, à respecter nature, à respecter nyoso oyo nzambe a chana mokili. Mais au Swahili le monde ngo sali ko sasabato. 18 millions de morts. Yoko solana mundele te, mais ne Congo te. Akofani sa mundele na table. Asana haute sagesse ko tumko mundela ko mekate. Ngala ko tangisa mindele pe na ko pesa bango haute sagesse. Na komi na ngatango na expliquer devant mundele mo kameka ko bougete. Même ba portugais na so expliquer bango histoire na bango ba portugais bazali na difficulté ko maîtriser. Il faut pas jouer avec les Nekongo. Boloba ki kasavu ba ki yuma ta asala ki l'intelligence pour gouverner Congo na sens vrai. Mais tant que tu as Mobutu Muyibi wana. Voilà pourquoi Congo les ali ko développer la façon yaki Moyibi. Voilà pourquoi Congo les ali mboka mungeza na honte. Ba mipepo na bino, ba loi na bino coutumier, ba façon na bino. Et ça les façon dans les Congo, ça passe pas. Depuis na banda combat en 1996, c'est bon mon anga na télémina photo ya mutu moko boye pour na un esprit mandia. C'est na senga mutu moko mbongo na réseaux sociaux. C'est bon mon anga na Paris na zali ko ya luka ba na lia mbongo ya ko za traître. Ah non. Na bunda combat d'abord na mibeko. Biloko wana bino bosala kana kosala ngote. Sinon na langanze mona beta kalinganda fort na beta kambunda fort. Na ki mutali boso tango kabila yaki na pouvoir na kende ko betele mbunda. Na ko betele pena ba nzembo ya propagande na yi. Na koti na mouvement ya PPRD. Na saki na temps. Est-ce que na sala yango?
Tout simplement parce que na ne Congo. Est-ce que vous comprenez? Tant qu'on a bundaka, est-ce que na joué hypocrite? Que no ba mindele ba sepela nanga bani. Est-ce que na sabungu? Non na komaka po mundela sepela nanga. Na combattre quand même mindele, même système na bango. Na sali ko combattre Bible na Coran. Na sali ko rappeler bino que le premier fruit du christianisme en Afrique, c'est la colonisation et l'esclavage. Tant que koti na mboka e bantu bandiko kufa. Makamabe bandela wana. Est-ce que nazali ko lobango na hypocrisie? Tout simplement parce que naza pharaon na grand Congo. Toi na pas même valeur te. Faut ça la keba. Hein? Tout ça ngana boke chute. Depuis na kota bino na Facebook makambu na komaka sur ba personne na cerveau ya boke chwa okufa. Bobi ka okufa. E ko sala kilo lokola beto ko tufe ya okufa. Biloko tuna komaka so ba chango na cerveau ya yo muntu moko boy okufa. Vous comprendre? Donc faut boyeba ko respecter bato nzambe atinda po ba gouverner. Bato pe basa na haute sagesse na tradition na bango ba ko gouverner. C'est tout mentalité na bango. Pays ya maman qui pa vite Angola. Ndenge na betaki yango na message o na uteko lobana. Ezala détruit na ba congolais. Mais ba congolais basa na ba mauvaise mentalité. Na ko moi tant expliquer bino. Tout ça en 1975. Indépendance ya mboka ya Angola. Tout ça na temps colonial, temps ya guerre. Mobutu na Oni asali ko gangela ba portugais. Pour na koluke dépendance ya mboka ya Angola. Mais quelle indépendance? Tango asali ko finga les impérialistes portugais. Pour batika ya Angola, na simana zalaki na ba impérialistes américains. Pour baya ko kanga Angola. Vous comprenez? Azalaki na ba multinationaux, o bande ko tinda insulter ba portugais parce que les Illuminati, les impérialistes, basana ba club, plusieurs clubs, club ya ba Bill Clinton, club ya ba Obama, club ya Donald Trump, a changé ba club. À ce moment Mobutu tango ba cheye a gouverner na temps ya guerre froide, azalaki asimba maki na ba impérialiste. O bande ko tinda ya finga ba portugais. Pour les Portugais qui ont le terrain, le club a changé à Angola. À ce moment, les Angolais ont ensemble. FNLA, UNITA, MPLA. Ils ont ensemble dans le combat. Mais tant que Mobutu a continué à faire séparation, a mis sa vie dans le côté américain. A mis Holden dans le côté américain. MPLA netto a refusé. À côté du communisme. A sengi au secours na ba communiste parce que pendant 500 ans Angola ezala ki gouverner na ba impérialiste colonisé na ba impérialiste chemin Mobutu oyo avandaki nango alinga kite Mobutu adzongisa pays na ba impérialiste veut dire pendant 500 ans ya guerre wana ezala inutile. Voilà pourquoi neto refusaki ko coopérer na Mendele. Mobutu azala ko gérer biloko wana. Alors Mobutu ayiko bomisa bangolais belé. Ce que vous voyez, c'est la matouille. Parce que bino musubo, ba histoire échappe à bino. Mobutu ayeko bomisa bangolais belé na ndenge ya deux fois. Pendant l'état zali ko gouverner Congo. Pendant 27 ans, Mobutu a bandé ko bomisa bangolais. Nasima ya Savimbi, Nasima Holden Robert, azali ko soutenir Afrique du Sud apartheid. Baso ko bombarder mboka Angola na kati ya mabele ya Congo asali ko yamba ba arme américaine ba arme ya Savimbi ba arme ya Holden basali ko kota na Angola pour na ko bomba peuple congolais o ba lukaki véritable dépendance na bango na chemin ya bato mususu lelo Congo ezali ko lugelo ko wana soki ba vrai politicien congolais ba goya faut ba longola Congo na chemin ya ba impérialiste ya ba multinationaux. Basa l'alliance peut-être na ba Poutine, basa l'alliance na ba chinois, ba changer niveau ya politique pour Congo soit véritable indépendance na. Autant que beaucoup demeurer na sima mindele, Congo ozali dépendante. Et là on est to boya ki yangwana. Et là comme Mobutu azali ko sala na Angola yango Kagame lelo azali ko sala na mboka Congo. Alors bolinga ba Rwandais.
kaka mobutu wana bato babomie bato bapoisonné eza mindele oyo aluka o azalaki koluka bakanga Angola bato bapoisonné bango balongoli na pouvoir ti lelo bozali kolinga bango politique ya bangolais ezalaki différent pendant l'état mobutu a gouverné mboka ya Congo abomisi bangolais belé Angolais ko tu indépendance ba congolais ba koti na kati ya mboka ya Angola bakuti peuple moko boye balinganaka entre bango bakuti peuple moko bazali simple même na façon ya kobiye bakuti peuple moko bakabola kabilo kakolia bakuti mboka ezalaki poto ekosa bakuti social na mboka ya Angola evanda bakuti Angola avant voyager faut payer $700 pour qu'il ne yango na mboka étranger bakuti bangolais bazalaki na ba carte chaque mois rendre over ekotonda pona 1 mois biloko kolia bakuti Angola bekole ezalaki gratuit hôpital ezalaki gratuit ba loyer ezalaki gratuit nyoso ezalaki gratuit bakuti Angola jeep ya Pajero okosomba on a $150 moto ya Kawasaki cylindrée okojongo na $100 $150 bakutaki ba magasin ya commerce interne ezali ko kababiloko ofele na peuple angolais voilà paradis ya bangolais avec Neto congolais tango akoti 2 mois pamba azali ko tonga ndaku ya suspect 3 mois pamba akomi ko tambola déjà na Mercedes asombi na Allemagne bangolais bakomi ko mituna mais congolais ya kilobi asalini. Voilà pourquoi les Congolais balobaka ba fongola bangolais miso l'intelligence démoniaque na façon ya mabe. OK? Bangolais bakomi kotuna mais Congolais ayaki lobby 2 mois 6 mois ko atongi ndako asalini. Makamni Congolais azali ko sala. Akoti corruption na mboka ya bato. Azali ko corrompre bangolais oyo bazali ko kabola biloko gratuitement na ba magasin ya commerce interne. Akangi magasin mobimba ye moko achango na mutu kake koteka biloko wana ezali ko permettre atonga ndako rapide asomba voiture de luxe rapidement bangolais bazali ko comprendre souté et pas ba mona ka ba congolais baza batimba ko leka bangolais mais na ebisi bino eza mayele ya mabe mentalité ya ngwana détruire Congo vous allez Golanda donc bangolais bakomi ko perdre sens o bazalaki nango ya bolingo entre kolingana ko kabola biloko na tous les peuples congolais ko yebisa bango ke non biloko wana boteka kango bojwa mbongo bopesa na peuple te boteka soko jimbongo kotonga ndako rapidement corruption côté oyo ayebi Angola oyo avanda na Angola ako confirmer no masolo na zo beta eza ba réalité na yoka te na viva Nangola ba Mercedes ezali ko mema bato gratuitement Nangola ba biso ya milai bomona na poto ezalaki ezali ko transporter bato gratuitement Kongola lobi non ayi ko sala kandonga ayi ko sala taxi moko avec ko sengela ko ba mbongo bani tout ça Angola tala lobi no to landa idée oyo corruption côté Nangola ba soldat soko corrompre na mbongo ko beto masasi mais ba congolais ba sali tout ba corrompre ba soldat wana na mbongo ba soldat ba komi ko mona na corruption ça bien po banginga bango moko mabekoti bangolais bande ko toucher passeport na bangote d'identité na bangote ba falfi yango congolais tango akoti asali yango ba bureau na ba palanka wana mabekoti carte oyo ya kosombela biloko bangolais bande ko jwa azana ngo ye moko pona 1 mois congolais la ngakoti afalfi yango omona congolais moko azana 14 cartes ye moko mabekoti mbongo bangolais bande ko jwa $700 ceux qui va voyager dans un pays étranger bakende ko liango l'état mutawo pesa ngo gratuitement oye na passeport oye na carte mangolais ba pesa $700 babi ko zokende étranger Congolais comme ko jwa mbongo na le mususu 20 foyers moko mabekoti
Voilà pourquoi le peuple congolais a transformé le peuple angolais rapidement dans ma baie. Voilà pourquoi les lots, ils sont en Angolo, kuta ba riche belé, ba pauvre pe belé, ba ngolais bazana na maele wanate. Et ça maele à peuple congolais que nous sommes. Ba femme congolaise ba proue ba kindumba wana. Akoke na lunda zali ko sala kindumba. Lobby lobby 6 mois 7 mois tonga grand villa angolaise azoka mosali ndengeni. Akomema yake ko lakse ba makambo mabe. Mabe koti. Pour na yebisa bino so na sala ki vidéo mo lobby na zolo ba ke Kongola sa grand démon, to ça na ba mentalité au phototika. Faut ba grand mikondi baya pour ba supprimer certaines mentalités oeza ya biso ba congolais ay mabe makasi koleka. Angolais alaki na ba église du sommeil colonial. Bangolais souvent ma christianisme simbakate parce que neto apekisaki bango ba bible na ba prière ezangatina wana. Pour ba bunda contre benenu ba yaki na bible pe évangile. Yango bangolais ba bunda fort na mindele. Angolais soit simbi mundele na bitumba yo kelage mawate. Akomone Jésus Christ na kubare ndenga lingi. Neto mutasala ke loko na poza na force de frappe. Congolais ko sala au contraire. Les églises du sommet colonial et comment Angola grave. Bangolais musu bakoma ba scro ba pasteur. Ba sala jamais bongo. Mabekoti. Corruption na betel bino e koti na gouvernement e koti na makila na misisa ya batu Angolais beba. Pendant le temps Bangolais basali ko lukaba sala ba classe banini Congolais muso azaki déjà formé na école a dû place ya kibokonzi mabekoti a koti mentalité ne. Voilà pourquoi Angola lelo komi bongo. Voilà pourquoi lelo Bangolais basali ko lela. Basala jamais bongo. Grâce ya sens wane à vrai moitié à sens wane tikala ya on mona Angolais différent na Congo. Mais Angolais nga kozala mi ceux qui ba Congolais ba niataki mboka wana te. Je parle pas que des Congolais mais des Congolais angolais. O ba utaki Congo ana ba kotaki na mentalité ya mabe. Si lelo bazali ko développer na makambo wana. Soki ba ko fongola misute bokomona na YouTube Angolais ba koma ko fingana na YouTube. Et indien masoko likolo ba ofingana. Ba komi ko yina na pasi ko la grâce ya peuple congolais. Partout kotaka. Asala kadiga. To koma na poto to kuta ba Sénégalais ba sala ka ba tchekola. Ba sala ka ba teka ba putulu sans trace. Congolais la kotina likopa wana arrive sango. Nakala na poto okobwa ka 7 pays ya mikila poto. Ba Sénégalais bande ko salongo sans trace na silence nyonso. Mais Congolais tango adjoa ki kopo wana koti. Abwa ki ngunda na 10 pays akomi ko tambola na ba Rolls. Mundela zokamo. Akomi ko tambola na Porsche Refuso. Mundela zokamo poto e baby. Tout ça na ba virus so ezali ko détruire mboka ya Congo. Virus wana eza kati na biso. Kumuna mutaza pauvre azakutu na place talalaka halalaka na mwa ghetto chambre moko boye mais bomuna zotambola na Lamborghini autambola na Ferrari alingi atambola na Porsche au contrôler banda village na ye au contrôler compte bancaire na ye au contrôler famille na bango tout basa ba pauvre vantard ya peuple congolais akosombela mba griffe aza excité fala kisango menga ba bilamba tuna na ngoza haute couture nani la mama ko teza de haute couture tuna la takami ba bretel mi ba cravate tout ça signé ça bloque haute couture wana tembaya na ko la tina caleçon na bien signé ba cravate tout ya haute couture ba costume tout ça haute couture mais na la kisangote mentalité ya ba ni Congo avec respect mais congolais aza bongote nous avons certaines choses au photo régler
Ce qui est le Congo et Kangami, ils ont pour la mentalité na biso moko. Tout ça va coupable. Il y a malheur, il y a mboka ya Congo. Pour nous sous qui ça en direct oyo, surtout christianisme. Tout ça l'alliance wana. Depuis Israël. Et pas tout ça là, mboka Israël, pays d'Égypte. Tondimi, tout changer religion. Tout bimane spiritualité africaine. Tout ignorer ba kolo histoire. Le kolo ba Isis, le kolo ba Oris. Tondimi tout ba fable, ba bout de bois, ba bout de papier, ba fable, ba plagiat, copie. Et là, comment existe ça? Le kolo ba Marie Madeleine, le kolo ba Jésus-Christ, le kolo ba Moïse. Ba ça ba tout ba existe ça jamais. Ba mboka israélien ba mindele ba juif blanc ba mona kuna. Tondimi ndeza la bongo. Toujours biso ba congolais. Voilà pourquoi malédiction allait combattre. Il faut mikonzi bazala mikonzi. Biso to kozala ba ngala koza mikonzi na Congo na kosala ba loi na ko remettre Afrique na Congo ndenge zalaki auparavant. Mungala azana makasi wana te. Muswahili azana makasi wana te. Politiquement, économiquement, spirituellement azana makasi wana te. Akosala mote. Voilà pourquoi na yebisi bino ke ne mwanda nsemi azana raison. Ba boma ba depte na ya bundudia Congo. Azali ko riposter ba na baliwa wana fo bafuta embongo. Boza contre ye. Mais soka joki ba million wana. Boyebe lo wanga osana na mo. Boyebite. Chebino baluba obobeba. Bozalaki na capacité. Bozana mutu lokola ne mwanda nsemi. Botinde langa ba image na ye. Botinde langa site na ye pour na comprendre. Bozana mutu lokola mvuluzi kimbango. Mvuluzi toko, mvuluzi pati, la reine Zingambandi, la force d'Afrique sekim pavita. Bozana batuana. Botinde langa ba liena tanga histoire na bino. Bino bangala, bino baswahili pour te comprendre. Boya kopesa sikoni mwanda nsemi raison. Congo faut jonga la maboko ya bane Congo pour te rétablir situation à Congo. To bimisango na honte pour gouverner na haute sagesse. Congo la jonga na respect. Nyoso la mundele mutasala ngo parce que ko longola batu. O ba enseignant ki bango na pouvoir, tout au pouvoir te. Partout. Pas bane Congo baza. Baza bloqué. Ba toucher pe na pouvoir te. Basa limité na ba poste. Na ba mboka na bango ba komi ko filtrer ba étranger, ba gouverner ba mboka na bango. Nyoso na pona ochaba ne Congo blocage. Mais libanga moko te ko kiko tika la likola libanga ezanga kokweya. Le monde tourne. Fin mundele goya. Makambo nyoso kozonga ne sika izalaki. Je veux dire, n'a pas si le monde dans ses raisons. Toujours respect. Mokola tele misaki ba combattant na ye, ba ki muke. Mais ça qui mokolo ba police ba kufaki. Et ça qui mokolo ba mi touré dikaki. Vous savez toujours contre ye. Et ça qui moment bolanda révolution wana moto pela. Moto pela ba ne kongo ngola ba kotango. Bande Congo Gabo bako tango ya Congo Brazzaville bako tango to peli sa moto mais bolinga kite pour na ki tribalisme na mboka ya batu pour l'intelligence démoniaque na mboka ya batu na mabele ya batu na kosenga boza na moi respect boza na moi respect. Parce que dans chaque pays, il y a un guide à pays. Kusakana kana ne Congo te. Aibi secret ya mabele ya Congo ko le kayo. Aibi histoire ya Congo ko le kayo. Azala ba ancêtre o ba sala makambo ko le kayo. Une spiritualité ko mekate. Otep.